Vérité ma dièse, yene femme africaine. Vérité ma dièse, yene maman sociale. Vérité. Ok, merci beaucoup nos téléspectateurs nyonso au vous partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Et bondi à bois terre de bonoïté et zo dépend de temps oyo bino bokolandi la maman vérité maquée c'est Niki la polyvalente et autrement dit 4 fois mère par la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans oublier shalom, on est en beauté na biso ba Christo. Shalom shalom à tous les chrétiens du monde, ba to nyonso toza ba mourir à notre Seigneur Jésus-Christ, bato to lingaka notre sauveur. Les rejetons et la postérité de David, tout est possible. Le grand je suis, le faiseur des miracles, le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Vraiment, c'est votre humble présentatrice, Maman Vérité, maquillée, c'est même 10 millions de fois à répéter. Na plateau, na biso lelo ya Vemac. Na Belibino, Moussani na Nzambe. Oya wuti musika, awuti na kati ya mboka. Ya France. Toza on a président Vata Las Vegas, oyaza président Nabiso, pe fondateur, il y a plateforme les disciples de Jésus-Christ. Donc international toza partout dans le monde. Notre président yeyo toza déjà na kati ya plateau, bolanda biso boye ba makambu nini otokosola. Awa bobo santé maman vérité maké c'est aza na France mais aza akaka awa na Luanda donc c'est que président aza na biso awa na kati ya Angola précisément na Luanda. Avant qu'il a présenté invité nanga notre président na koko bo santé mbote nanga les disciples de Jésus-Christ nyonso oboza na Europe na Portugal na Congo RDC autrement dit Zaïre pe oyo tokutami katina Angola. Vraiment bolanda biso sans plus tarder wana nazo présenter invité nangai Shalom président Vata. Shalom maman Vemac. Ah, non, c'est comme mon président. Vraiment, bon, comprendre le président. Ouais. Ah, c'est vrai. Vraiment, combien de jours déjà avant de voir la n'a commencé depuis le 31 juillet. Donc, on a sali déjà une semaine et 2 jours. Ok, merci beaucoup. Une semaine et 2 jours. Donc, il est déjà, oui, à 9e jour. Ok, merci beaucoup président. Avant tout banda masolo na biso na lingi elongi ya président na caméra ozo promettre ba disciples de Jésus-Christ nini na kati ya masolo na biso ya lelo ba s'attendre nini oyo ba kokozela na ba kiti na ba moto liboso ba téléphone na bango. Merci beaucoup, merci pour la parole. Donc je suis Vata Las Vegas, le président et les disciples de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ ministère au niveau international. Pour la bande de Bazolanda Biso, tu es biqué, tu as pour la possibilité, Tina Oyonini et l'ongole Biso, la France pour la Kokoma Kino Namboka et Angola. Donc voilà, tu peux expliquer une mission et puis tu peux expliquer nini là pour les disciples de Jésus à Salana Mokolo ya Lobby. Ok, merci beaucoup. Je salue à passant mon bishop, mon conseiller, le coach de Vemac TV Vemac Production, le bishop Johannes Lucas Diego en direct de Belgique. Papa Jean Bedel, Bambo Tebele et Sikozali. Et sans oublier apôtre Papi Ngombe en direct de la RDC, Congo démocratique. Merci beaucoup, président. Message écrit. Président, toujours de la Awa, tout ça quand on a les disciples. Oui. Siko, président, les disciples, les disciples et Banda Kindenge. Pour il cambonio chez Zakana débit nango. Pour le lobby se retrouver dans les disciples, les disciples toyé. Mais on toni expliquer sur les disciples et où tu vois pour Ezara ou comme pénégué panzani dans le pays libéré. Les disciples de Jésus-Christ, ils allaient vraiment projet à Nzambé. Et banda qui na moment moko ya faiblesse spirituelle. Donc tu vois qui moi ba situation moko boyo comme la qui biso na kati ya église et incompréhension par rapport ya oyo to banda ko sala. On a cause la précis. Donc ils ont na position moko to défendaki parce que
ebandaki na biso surtout ba membre oyo toujours faire partie de l'église ya Yeba mingi bayebi Yeba. Alors Yeba ezape na ba rigueur na yango. Oui oui. Voilà et comment ki na moment moko bo esengelaki to yamba ba chorale na France ba chorale ko Angola. Et comme moi ba situation moko ezaki na kati église ezaki na bato ba telemela ki ba chorale wana ko koma na France il fallait esuka na Belgique précisément l'église oyo pasteur Jean Bedel azokamba. OK. Et biso to mona ki onkeza impossible chorale uta na Angola et qui la Belgique esuka na Belgique comme na France. Oui. Alors question la bizala qui supposons que ils la maman nanga ayemba la chorale wana be papa nanga zemba la chorale wana so nanga ngazala ke akoma quand même la France. C'est ça. Pourquoi tu vois ça la montée comme te défendre cette situation là et botter la biso ba problème et comme na niveau comme si que tous aki na intérêt moko simana yango mais nzoka za ki bongote. Alors na ba situation là nyonso esali que tous ça l'a quand même un pied derrière, comme un peu reculé. Et ça l'a qui n'a bandeko Philippe Makangila. Ah, j'ai salé à passant. Bruno Silva. Vraiment, sœur Céline. Et aussi notre sœur Aliénor, mais notre sœur Aliénor a qui m'a Mukesima. Alors la faiblesse, on a tout le monde qui est non. Tu vois qu'on va bon côté. Tu vas quand même qu'on la bêtise biblique. Tu vas la bêtise biblique. Oui, ça qui chaque vendredi chez moi. Ok. Tozo Sangana et après maman le la Zalaki et pas une biso a yé qu'on rejoindre biso à côté peut tu vas nous saluer public maman Yamba Isabelle ou à maman biologique nanga et aussi notre frère Mariano Carlos a rejoindre biso na ma femme Yolanda. Donc va rejoindre biso tu vas nous saluer public et qu'on tombe que Covid est. Ah, on a 2020. En 2020. Mais les disciples de Jésus, bandaki ou bien étude biblique, bandaki déjà en 2018. En 2018, bandi étude biblique, c'est quand le Covid est, l'église de Kangami, bandi ko rejoindre biso, tout le monde que non, tout le monde va vendredi, une fois que va vendre la bandako. Tout le monde ensemble la biso chaque jour. Tout le monde ensemble chaque jour. Et ndeko ya bendi muninga ndeko na bendi mususu to komi ko sangana ba pe ba yeba ki Yesu te bazo yambaka Yesu na kati wana tozo ko avancer pour la période on a fait l'église ezaki ya kokangama pour la oui pour la Covid donc to profiter qui am ko sala chaque jour donc ça qui vraiment de lundi à lundi dimanche samedi on était toujours là oui et c'est qu'autant ayeko libérer bateau to bimina confinement ba l'église zongi bande ko amoni que non le kola to banda ki to suis déjà rythme to suka bon to suka bon côté wana sikoyo na mars 2021 il y a 2021 mais avant ça tant to comment déjà ko sangala chaque jour to yaki ko zoa les canistique non et singeli to sala to pesa combo na groupe oyo nde ma proposition pe yaki moi mingi nde to yaki kosuka na kombo oyo les disciples de Jésus-Christ. Vraiment. Les disciples de Jésus-Christ ils ont ken landengwana toujours ken ndengi nzamba zo mela biso mingi pe balobaki no ya kaka boye pona Covid ba osuka na nzela mais tout se continuer na lisungi ya nzambe oui ça projet ya nzambe mutako boma ngote. Mingi pe bakanisa kike tokokaki kokoma église un jour mais tu es dit que nzambe azomemela biso na les disciples de Jésus en tant que ministère et jamais une église. Ok, merci beaucoup. Côté on a déjà église question on a maman vérité ma caisse ça on déjà peni ya munoko na est président nini sali pour ko banda 2020 ti le logo tout ça déjà na to komi na 5 ans. Si qu'on espace il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez pour nous au Portugal, vous allez, na Congo RDC, vous allez, à Angola, pour te battre ma casse, les disciples de Jésus-Christ ne tombera jamais. Nous allons saluer Pasteur Juan Gracia, mon caméraman, na minute, nasi ma caméra na choité. Les disciples ne tombera jamais. C'est comme ça qu'il n'y a pour nous impact ma casse comme na Portugal, Congo et Angola. Bon, eza penzaka makambo nzambe. Eza penza makambo nzambe po nzambe ndem tazo salake
tokutana moko pe mususu ayoka oizali vision pe mission ya les disciples et puis à s'intéresser kosanga na biso o soki nzamba sangisaki biso te en tout cas tolingaki tokabwana pour dire que tokutanaka na responsable moko ya ba responsable ya église ya cathédrale de Palavra na Portugal précisément na Lisbonne. Alors tango ayoki projet oyo selon témoignage apesa kibiso albi tango abondeli nzambe tsena motema na ye albi vont abraçar ce projet. Donc nako simba projet oyo na okanga na projet oyo nde ye pa ba ko intéressé oyo azali président ya église cathédrale de Palavra azana Setúbal pasteur Pombal tango intéressé ye albino eza idée ya malamu nde bayaki kosangana na biso et na mokolo lelo ndenge tozoloba pasteur oyo tolobi ya Lisbonne azali le vice-président ya les disciples de Jésus na niveau international pasteur Cloman Fortuna et na ndenge tozokende la nzambe a permettre biso à partir ya papa na biso spirituel pasteur Timothée nde ayokaki likanisi yango amoni eza idée ya malamu abakisi pe mwa ba conseil na ye na likolo pe akotaki na projet yango pasteur Timothée asali ke pasteur Monish azala na kati donc singa mule oya bendio benda monyama ti ndenge za wana pasteur João Garcia oyo aza na nsima ba caméra yebe aza na bato na ye oyo abenda na kati pasteur Dinish pareil pasteur Dinish tango ayoki a intéressé pasteur João pasteur Fata nde bango pe bayoki donc eza kama makambo nzambe. Merci beaucoup, je salue mon papa pasteur Manuel Pedro Timotheo wana conseiller na numéro 1 na mboko. Donc kolongwa papa lipasa nanga kolongwa lipasa nanga mon ami de souffrance. Ok, merci beaucoup Bambote papa Timothée, merci beaucoup papa omoni fardeau oyo kosala kutu ko bâtir église eza na bandimi bazoya oyebi comment na sagesse nzamba kopesa yo pe na aide ya Saint-Esprit ya kopetre bango malamu. Mais siko les disciples de Jésus nazomoni eza poa makasi po osangisi nde basali ya nzambe. Est-ce que Péjoana et ça la condamnée pour basali nzambe bazaka facile wana penato marché monté ba serviteur de Dieu sika ba kutani nazaka trop na ba réunion ba serviteur de Dieu donc bazaka na ba biloko moya lobi moya te auto sala bote donc moi ba biloko wana ezalaka ba pas ba serviteur siko usangisi ya Portugal ya Congo ya Angola o mema ba bon secret ezaka nzambe o esika nyonso bato basangani ezala basala nzambe ezala basala nzambe te tout en ezanga te ba contradiction na ba proposition ezalaka toujours et puis ezala moto ko interpréter d'une manière ou bien moto interpréter d'une autre manière donc ezaka nzambe nkem tazo sala que tozala soudé jusqu'aujourd'hui. Et aussi to se respectanaka tu yebi ke moto na moto aza na grâce na ye ko savoir que non mission oyo en tout cas il pesa mela moto boye ou bien mission oyo pesa mela moto mususu par rapport ya ba grâce au fur et à mesure toujours vivre ensemble toujours travailler ensemble toujours yebana na so yeba ke non maman vérité aza fort kotoyo aza fort kotoyo ce qui situation on a dit que na ko contre la vérité. Mais il y a aussi des situations qui n'ont pas ma vérité aussi batté et c'est que n'a pas moto mususu. Donc voilà. Et loko mususu et motivaka isa ke ko osala na toujours qu'on se préoccuper na moto wana koluka koyeba moto wana na pesaka exemple oyo mbala mingi même atana niveau ya musala soki ata patron na bino le PDG a travaillé na bino te sikawana mais mokola koya ko visiter bino soit bengi na kombo et sala ka moi eloko mususu na kati muto banda okansaka yebi yo te muto banda okansaka ya donc ata na kokutu te mais nzoka yebi yo romone le kwande sala donc voilà to kendela mingi na ndengwana et puis préoccupation ya moko eza préoccupation ya mususu tant les disciples banda qui toujours
na slogan moko ebanda oloba erreur ya moko eza erreur ya bato nyonso. Puis victoire ou bien succès ya moko eza pe ya bato nyonso. Donc ce qui est que OK kusala média quelque part na komba les disciples osali erreur to la vérité ou tasali yango. Ngala ko assumer yango pasteur Jean Garcia ko assumer yango donc tout le monde tous les disciples to ko assumer erreur wana. Jamais tobimisa kombo na yo. Ok, merci beaucoup, Président. Parce que les malades, pour toucher mon point, les disciples de Jésus, ils ont existé. Mais le rôle, il y a les disciples, qui ont gagné, âme perdue comme ma bango dans le Seigneur. Les disciples, ils ont ceci qui est écouté. Tous un pasteur moko karaté na Angola, tous un moko karaté na Portugal, moko karaté na Porono. Na Angola bazaba pasteur, Kotope bazaba pasteur. Siko, tant que musala ezo sala na Angola pour na gagner ba âme perdue comme ma bango dans le Seigneur. Siko les disciples les églises, ils appellent na esika mon côté où ils que tokoki ko ba pate wana totiaka. Siko pona wana ba pate wana ba ya kaka pona activité après activité ba comme dispersé. Non. Non, dès l'instant que banda les disciples banda ils en abato bakota ki bayeba ki Yesu te lelo grâce à Dieu bayebi Yesu ba misoso ba sala pena na l'église sika oyo to orienta ki bango ezala bato pe ayeba ki Yesu mais azala ki vraiment ayeba ki te lolenge ni ko sala musala et aujourd'hui par exemple notre sœur Célina aujourd'hui a comme secrétaire d'église mais avant ça la secrétaire d'église elle a déjà secrétaire il y a les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui il y a comment interpréter l'église mais avant banda ko interpréter l'église banda déjà ko interpréter dans les disciples de Jésus-Christ. Donc pour dire que même bisonnion surtout il y a mingi dans les disciples mais motuna na onde motuni eza malamu mingi eza na bandimi oyo baya bayebi Yesu te mais topesa bango toujours orientation po mokolo moko Pierre atunaki Yesu bongo biso tolandi yo to gagner nini. Yesu albayi nete ke ba gagner kaka na bokonza lekolo mais albayi ne aussi dans le siècle présent ba ko gagner. Donc pour dire que pasteur moko bien mosala nzambe moko a okota na disciple mais bénéfice dans les années nini na kota na disciple pona nini. Donc intérêt na ngeza nini avantage za wapi et moko ya avantage za penza yango. Donc tant toujours travailler net activité oyo ndenge roleka na mabor et une église ya pasteur Monish donc il y a possibilité que amenyo soit koyamba Yesu atikala na église ya altar de fogo ezali ya pasteur Monish. Et aussi pareil que la pasteur Monish et lobito kende l'église sika oyo pasteur Binisa zokamba et sika oyo pasteur Fata zokamba et donc ils ont une mobilisation sur les salami na milliers on a pas tenir sur gagner tout ce qui va on a église ya pasteur. Oui, surtout ceux qui va fanda ka pembeni wana donc to le bateke alongwana ke na kosambela na mabor pa pasteur Monish par exemple. Oui. Donc c'est bien atikala kuna. OK, c'est pour vision projet bon pas vision déjà papa lobi yango pe to za na sur les 17 missions sur yoka vision na mobimba yango siko projet nini les disciples ezango outu balikamo malamu ba disciples tuni Jésus-Christ a toujours d'ailleurs to rejoindre donc ai pesa ki bango ka promesse à royaume de cieux avec ces bango aussi dans siècle présent beaucoup sensible siko vision ya les disciples tozaka na balleluya mais toyeka to bondeli ka pour la royaume de cieux to ezana makambo mususu o les disciples et bombeli biso. OK, merci. Dans les disciples, nous sommes une famille. Donc, tous ça famille. Bible sur le Banabiso, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, Église ya malamu. Ezali église oyo azozwa soin ya ba veuve, église oyo azozwa soin ya ba orphelin. Donc, dans les disciples, tous ça une famille. Et l'ingolo baké, ndenge tous ça dans les disciples, ce qui lelo. Ngai vata na zana situation moko boy oyo ke boza capable ya kosunganga na ibike bokotsa maboko pe bokosunganga na situation ala et lolenge moko na ndeko musupe na ndeko
toujours la situation où il y a mawate, mais toujours aussi dans la situation il y a Essengo. Par exemple, je vais me marier. Moi, je suis déjà marié, mais quelqu'un d'autre a lié à Bala. On passer pembe les foot. Ok, donc, en tant que les disciples, nous sommes une famille, donc tu as beaucoup. Moi, il y a 1 euro, moi, il y a 5 euros, nous sommes 1000 kwanza, tout ça, ici, tout ça, pour soutenir Ndekwana. Donc, le lingue moko, il y a avantage, il y a les disciples. Donc, au côté penza na kati ya famille. Au kanisa teke, au zaka, ka lokoli zalaka, pour les disciples, tout un système était, le kola, qui tolba qui se tonda. Mais bato bazo souffrir mutaza na mbongo afutela ndakuté mutaza malade aza na mbongo asomba kisité mais mbongo na kesi za kotonda à quoi sert donc même à na niveau ya Angola to travailler na lolenge oyo kosunga et place 5 kosunga na ba projet les disciples toza penza na ba projet mingi oyo toza na yango na ndenge nzamba zo memela biso. Surtout to lingito profiter ko travailler les sous moi mingi na Angola ko to moni penza ke ezali elanga moko oyo to ko ikolona e ko buka bamboma ya malamu to ko travailler penza mingi et na ba projet les disciples ndenge nzamba o memela biso na mikole koya to comme na niveau ya ko réaliser marche pour Jésus-Christ toute la nation. Donc, tu le dis que, et qu'on banda peut-être dans Luanda, mais tu le dis que ceux qui Luanda ont la marche pour Jésus, Wamba zo sala, Kabinda zo sala, Unana Bamboka Nyas zo la marche pour Jésus. Donc, tu lingi pensa que ezala que tant que le marche pour Jésus, Mukolana et Kanga Mikaka, Moka Mubimba, Batambola Ponako, Tombola Oyaza, les rois des rois. Et tu dis que na wana na full wana ezala moko kolanda yeba ki yesu ngote et évangélisation izo salama en même temps moko ya ba projet na kati na ba stratégie na biso na mission nzamba pesa biso na kati na ba stratégie na biso eza na stratégie oyo evandi na 3 piliers oyo balobeli biso na livre ya Matthieu na chapitre nango 10 7 et 8 balobeli biso ke tokende ko prêcher maloba na nzambe kolobeli te bokonzi na nzambe komi pene et puis ko guérir ba malade ko purifier ba lépreux mais tozui yango ya ofele to pesa yango pe ya ofele. Donc pour dire que na 3 piliers wana tokutani na enseignement, tokutani na prière, et tokutani na ba action sociale. Donc pour travailler na 3 piliers wana. Mission na biso eza na Matthieu chapitre 28 et 19 avant et c'est quand babito kende na mokele mobimba côté ya maloba na nzambe. Alors voilà pourquoi les disciples eza international et côté à l'international comme babito suka na Luanda te babito suka na France te. On a ko éclaircir na niveau ya 3 piliers wana. Alors tout ça na oyo babengi action sociale. Na action sociale to kuti yango na stratégie ya bon samaritain. Bali bon samaritain akuti mutu moko azokufa. Mutu moko oyo aza pene na kufa. So total na mokili to mona bato ebele baza pene na kufa. Bato ebele ba ibi nzambe te oyo lelo soki yeso ye direction na bango ezali la mort. Alors esengeli bon samaritain moko atelema wana po apesa moto wana loboko amemaye asungaye. Voilà mission ya les disciples. Nzambe abengi disciples pona mosala wana moto nyonso oyo alinga comme disciple ayebake mission na ngezali ko longola moto moko azapene na kufa aya na ye azwa bomoi. Amen. Balobi bon samaritain azalaki na nzela na ya badai kokende. Azalaki na makambo ne sengela kia sala. Mais atiki yango po azwa temps ya kosunga ndeko wana. Donc dans les disciples yo oyo ozali ou bien oyo olingi comme disciple de Jésus, comme je disais les bons samaritains tant memi ndeko wana alobi botika na ko soigner ye na ko zongela nzela oyo. Soki bo gaspiller un peu plus soki bo dépenser mbongo na bino en plus na ko pesa bino oyo ekozanga. Pour dire que on a bengi yango suivi. Donc tokoki jamais ko longolande comment quoi ça pene na kufa
toye na ye et pas na yesu et totika ye lolenge wana. Donc suivi. Voilà pourquoi nzamba pesi biso ngolo oyo tozo travailler na basali ya nzambe na ba pasteur ebele pour dire que tozana kobanga te toyebi bango tokotika mpate moko yambi yesu totiki ye na maboko ya moko ya ba pasteur toyebi que en tout cas osala vraiment suivi. Ok, merci beaucoup président. Tu que nous vers la fin pour te chiter. C'est que au lobby makamba il y a social, il y a aide sociale. C'est qu'on a ma prison, on a l'hôpital depuis les disciples de Jésus-Christ et ils ont une existence déjà pour ça ils va suivi on a aide sociale, na ba hôpitaux, na ba prison. Na noté, na ba prison na noté, na ba hôpitaux non plus. Mais eza lolenge toye awa eza penza pona ko fongola lisusu les disciples de Jésus n'angola. Voilà pourquoi tout ça na posa ya ndeko moko pe mususu aya ko rejoindre biso pour na toko wa kosala musala oyo malamu. Mais na niveau ya France toza déjà na ba action sociale oyo to salaka eza na ba ndeko oyo surtout baza na ba difficulté ya langue. Donc biso lokwa toza na bato balbaka plusieurs langues, toza na bato balbaka espagnol, bato balbaka italiano, bato balbaka Dutch bazali. Donc izaki bakoyi ko sunga bato la langue belé et puis ko remplir ba dossier où est nécessaire pour accompagner mutu même matin jusqu'à okende na mukolo na ya ko se présenter pour na ko se défendre pour na azwa document et to lingi to koma tina ba niveau ya ba hôpitaux aussi to koyi ko sala yango to dit que est possible. Donc toujours linga to fonga vraiment na niveau ya France et to lingi pe angola tika na simate surtout na angola lokola toza na facilité oyo déjà nzambe a sala biso ngolo to utei kokutana na bandeko ya administration on a activité au toza lango samedi to mona que accueil eza vraiment malamu et puis ba sepela ki na biso na lolenge to koma ekuna donc le mot ba ke ba porte eza lango ya fungama izo senga ka biso to kende to koma na ba niveau ya ba prison ya hôpital. Ok, merci beaucoup secrétaire et pasteur Jean Gracia Sunga biso caméra ezara na ba caprice nango mona totali boye kala mingi tenzoka esi ekataki maman vérité tous les caméramens bazo travailler na ba mariage lelo toza na choix de. Merci beaucoup président, vraiment défense ezo ki malamu siko les disciples de Jésus-Christ pour on a action sociale même biso na ngola awa ba témoignage eza ebele nga moko naza témoignage vivante mais na uta kobelisa jeune fille na ngai ya liboso my love Emilia mwana so vimba nga libu malade mona na te mais na mona kina sande na beta krimba na les disciples de Jésus-Christ na Europe na bikenga ça ne va pas bakisi malade ezo mona na te traitement mais na domaine spirituel les disciples atikenga te na moi prière na pourquoi prière na tongo prière même nga moko tozaki à 0 mètre na église na ngai boli sangai mais na santa chaleur ya pression wana te mais les disciples ernyos ba ola musanga même la prière pona ko sunga pe au traitement kisi. En tout cas, ezanga quitté même maman vérité combien de fois ya oloba kuti ezate pour ebele ba nombre eleke bele makasi siko na ba acte nyonso wana bopoza ya kosunga bato bazobela bato baza ba problème bandako bato baza ba problème ebele bosala kango na moyen nini est-ce que vous ana appui moko eza sima na bino oyo eza caché biso bato ebité so ekala likambo bobouché kuna bango basali ba libéré non ezalité tout ça rango ka na moyen ya ba contribution dès que les disciples de Jésus en tout cas na ba façon nyonso zo la biso que Dieu est devant. Donc ton bâtiment il est derrière mais il est devant. Donc il y a des moutazoko fongola nzela pour la bisoto Coca-Cola. Pour dire que tant tu lances un appel que tout ça la situation pour la résoudre et que tout ça la poste à contribution. Nzambe en tout cas simbra mitema ya bato. Bato bakwa kokanga mitema te au mona ke oya yena mwa boye wana yena mwa boye au mona situation na eza résolu. Si vous avez un niveau de contribution mensuelle, en tant qu'une association,
tous un ministère, oui, mais tous un reconnu comme une association. Oui, oui. Donc, une association, tous allons na côte moko mensuel, au banda kotia. Ok. Et au salaki, et banda kosunga biso au cas de problème, tous allons sika au swimbela. Mais la situation, il y a brisque pesant raté. Oui, au senga toujours que tu y vas pour la contribution moko rapide. Merci beaucoup na ba téléspectateurs et ba téléspectatrices nyonso oyo bozolanda biso tozana président Vata Las Vegas oyo le ba pasteur Dinige Salem président Vata Las Vegas la famille est sacrée pour la moléque mais na kata libotela les disciples ton amona bino na sepela kaka bref année na manifestation joie na ngala ko seka seka pa pamba pour la présence na bino nkolo apambolanga na libota lisusu ya munene makasi vraiment waouh azo mériter l'honneur et la gloire président Vata to comme na biso presque na suka to moni ozana ngola bato mosusu bazoloba président Vata aboye ça va faire aboye tonga ndako aboye somba biloko aboye donc boye sko le photo yo koma monoko président Vata mission nini oyo oleli nango na kati na Angola. Bon toza na mission oyo toza nango na Angola na kati kaka ya ba mission na biso na kati kaka ya mission na biso oyo nzambe apesa biso ndenge tolobi ke toza na 3 piliers donc il y a enseignement, il y a prière et il y a action sociale. Donc toza na mission oyo toza nango le 16 il y a mois oyo tozali 16 août tokozala na orphelinat na Mabor orphelinat Pasteur Timoteo oyo ezali na responsabilité ya église hôtel de fait tokozala kuna mpona ko sakana elongo na bana orphelinat mpona kovanda na bango mpona ko adorer elongo na bango kolia mpe komela na bango et puis bien sûr tokozanga te kotika mwa moke oyo nzambe atie kati na biso totikela bango mpona esunga bango wana ezala biso na air nini wana ezala na air ya 13h mais avant ça tokoyeba kokabola oyo ezali la nourriture solidaire tokabola bilei po en tout cas ezala makambo oyo monami ya bandeko bazo kokende kino na bafulu koluka biloko kolia tomeka kosunga ta na mokolo wana oreba kende na fulu bazala ta na mwa biloko ya kolia na mokolo wana et soki nzambe asungi biso pourquoi pas tokoki korepete yango na mikolo mosusu oyo koya mais toyebi ke nzambe asunga biso toujours wana tokozala na tongo à partir à 10h tokozala wana déjà mpona kosala yango et après na 13h ou entre 13h et 14h toza na orphelinat wana le 16 samedi le 16 le 16 oui mpona kofongola biso mwa moke lokwa tozalaki kote kuna na Mabor tozalaki wana Pasteur Jean Garcia na ndeko Otoniela lekaki na orphelinat mpona kosala mwa visite moko non officielle tosalaki visite wana en tout cas mawa mingi mpona bana ya orphelinat et osenga mpenza ke totisa maboko papa message oyo pena nalingi elongino eza na caméra olongo epena na mokongono na kiti po message oyo ekende bien po eza profond ok na ndaloba boye tozalaki na Mabor tozalaki na mission moko tomandaki kosala na Pasteur Jean Garcia na ndeko Otoniela tomonaki ke lokola toza déjà na Mabor bon tosala visite moko non officielle oyo ezalaki programme te na orphelinat po tomeka komona ota mosu mokolo wana mwa makambo ebele tozwa ta ya mingi te en tout cas tomonaki makambo mingi oyo esalaki biso mawa mpona bandeko ya les disciples de Jésus kozwa ngolu ya komona mwa moke bafoto oyo tozwaki tokolansa yango na groupe les disciples de Jésus tomona déjà ndenge situation ezali et puis nzambe asunga biso mpenza to révolutionner situation oyo tosalaki chite ebetama na situation oyo mpo baza na baboutige ya gage mibale ya mokie selon responsable ya centre lobi entre 2-3 jours boutige ya gaz moko efesila et
bambeto kolalela bakolcha bambeto donc compliqué bana musu balala kana na kotsaka kolcha na mabele boye kolala place akotsa bilamba mubulu nzambe asali ngolu bazana mwa stock ya ba médicament mais sika bazo bombela yango omona ke respect ya médecine ezate respect médical ezate po ezala ba médicament esenga ke ezala na esika moko ya température contrôlée mais kuna situation oyo ezate et na makambo mosusu tomoni toyebi ke le 16 wana nzambe akosala biso ngolu to koma kuna to komona po notre maman Vemak aoyeba ko lancer les sous bilili oyo to kozwa mukolo wana mais en tout cas tout ça là quelque chose na sepeli parce que juste avant là il y a les vice-présidents et les disciples notre pasteur Kuman Fortuna à Mona Kinga alobi c'est là bango nde bakanisa ki na Portugal bamoni que non to koyi kozwa responsabilité tous à la table parrain ya bana wana na centre wana cause engagement que chaque mois mutura mutu akoyi kopesa moi quelque chose kuna kosunga OK mama pe oya bota notre pasteur Croman Fortuna tanga yoki likambo le bidon ngape na koyi kovanda bongote ngape na kozwa charge ya mwana moko na orphelinat donc sikoyo nde to komi défi na biso komi ke bana wana tous bango à charge tous ça là quelque chose pour la bango et là on a lingaki vraiment nzamba otsala motema nanga soki to kokosala ngo ezaki to lakisa na mokili oyo ke nzambe azali vraiment papa ya ba orphelin et que bana wana ba vivre une vie comme tout le monde ou voire même plus. Ils ont été le quoi bazaba orphelin par quoi là la kana chambre moko ezanga assez ou bien baza na condition moko précaire non. Ils ont été bien aimés dans le Seigneur. Ce que moni ba photo ou comprendre même à taille là télé bana ou comprendre que bana oyo baza na ba condition malamu mais biso to ko sala. Ce qui est au Taloboko, on appelle au Taloboko, et vous diminuez charge à mon tomoko boy. Supposons que ce soit commis à 1 million de personnes et que chacun ait 100 kwanza et on peut savoir combien. Donc, plus nombreux aux alliés et vous diminuez charge à la vie à Bissonios. Dès que vous avez 1 million de personnes à 100 kwanza, je peux savoir 100 millions. Si on 100 millions, c'est aujourd'hui mensuel 100 millions, bien je ne sais pas, trop comme on a dit. Voilà pourquoi les filles de Zali vraiment poussent à la bisonion pour te payer à la maboko pour la sunga. Merci beaucoup président, vraiment le sujet à bana bison kolo asunga atinda batomate mama lamu bato bazana mbongo des fois so bata kosunga nani akosute sika nini. Bana na biso na centre orphelinat pasteur Timothée centre orphelinat pasteur Timothée bazana mabor bazo préciser rebelé nga pasi na ngezaka makasi lisusu na bana na biso ya basi maman vérité makesa za maman na 3 filles toyebi mwana zokola 11 ans bo permettre nga penza bo limbisa pona terme na ina utiliser lelo mwana 11 ans et ça ba domona ba période siko bana wana so na komi na point ya kokanisa makambo wana hygiène ezate omona a des fois so manquer même sous-vêtements vraiment monter ma passe nzambe asunga tozwa fin ya bana biso ekezali pambo ye nzambe. Président, mot de la fin aux années. Avant mot de la fin, la question qui était pour dimanche, nous allons aller sous na église hôtel de fées, toujours na mabor, nous allons à partir de 14h30, nous allons pour la culte la biso monene sikawa pour expliquer vision et mission il y a les disciples de Jésus. Et thème na biso ezali un rêve naza ndoto moko puna nini naza ndoto moko parce que bana oya orphelinat pe baza na bandoto na bango baza na bandoto na bango
et yo zana ndoto na yo ngala zana ndoto na nga donc moto azana rêve na ye bango pe bazana rêve na bango et soki nzambe asungi biso to esani maboko to sali mosala to sala ke bayeba pe ko atteindre quand même ba rêve na bango na lisungi ya nzambe na mot de la fin koto chité na biso o esengaki toloba nyonso esi tolobi yango malgré que nanu pe silité au fur et à mesure tozokutanaka tokoloba kaka ebele. Mot de la fin pour Nadelo. Merci beaucoup. Mot de la fin. Yo ndeko oyo zwingolu ya koyoka message oyo ya kolanda biso komuna ba vidéo oyo bien aimé dans le Seigneur eza en 21 nzambe à permettre yo omuna pe oyoka c'est que nzambe ayebi motema na yo nzambe asimba motema na yo po toyeba kosangana po toyeba kosala oyo ezali mosala na nzambe yaka kosangana na biso yo mpe okoma moko ya badisciple de Jésus-Christ. Mission ezali monene mais basali tozali mokie na kopesa merci mingi epai na mama Vemak pona opportunité oyo apesi biso toyeba kopresente biso oyo ezali tina nini memi biso nesika oyo to pesa merci epai na badisciple nyonso de Jésus-Christ na oyo nyonso tozosala po soki lelo tozwi ndingisa ya kokoma nesika oyo pe koprojete mission oyo activité oyo c'est parce que badisciple de Jésus totelemaki pe todesidaki tosala quelque chose. Merci na bakambi nyonso ya les disciples de Jésus na niveau Yangola. Merci na accueil. En tout cas, j'étais très bien accueilli et je suis toujours là et je suis vraiment gâté. Bon, permettez-moi parce que là, je mange bio. Vraiment. Donc, Zambé Asunga, parce que mon ijo ayambaki ngana ndako. Ndeko Annibal Alphonse pe a Yambinga Awa Nzambe Asunga pe ba les disciples de Jésus partout dans le monde. Ok, merci beaucoup. Nzambe Asunga ba les disciples de Jésus-Christ nyonso partout dans le monde. Na pesi mbote na ba oyo ya mama vérité comme ba puis il y avait ma TV, Tété Thérèse, il y a la maman de princesse Fanny, Nakati à Berlin, Allemagne ne tombera jamais, ma chérie, Bambo Tebele, Kalate, code plus 243. Bambo Tebele, Tété Thérèse, il y a Daniel Sosola, mon déco, de moi en direct de la RDC, Bambo Tebele, il y a des Ningonde, Papa Nangaï, Bambo Tebele, Bino Nyonso, Yamatou Samuel, Bambo Tebele, Kalate plus 243. On est toujours ensemble. Bambote na père spirituel nangai en direct d'Angola, précisément na Luanda. Apôtre Boyeni Chiku. Apôtre Boyeni Chiku. Apôtre Boyeni Chiku. Toujours dans mon cœur, papa. Bambote na bino nyonso obolinga mama vérité makiese. Pour vous santé, vous s'abonner na VMAC. Pour liker, vous partager, vous s'abonner. Hein? Ceux qui ont sans tabou. Vitesse na batu ba yebiyote mais bon ya biso mo ba na nzambe to s'abonner tika nzambe alola apambola bino wana ezaki biso na kati ya plateau ya VMAC TV na notre président Vata Las Vegas o ya uti musika na kati ya mboka ya Europe nde tozana na kati na Angola message et l'équipe malamu na bandeko nos boyoki biso à suivre les 16 les 17 rendez-vous à ne pas manquer. Dieu est au rendez-vous. Nzambe alola apambola bino cha. Merci beaucoup de balandignon sur VMAC TV batyon so bolingaka. Maman vérité maké c'est Niki. Par opé Nzambe raison. Dieu n'a pas tort. Mère 4 fois maman. Par la bonté du Dieu très haut. Ezara na makasi na bisoté. Maman vérité lo bara mingi. Nini o ezakati nanga o ewuti pa na yote. Tout ce qui est à moi t'appartient, Seigneur. Vraiment, tout ça, sous mon corps, dans les disciples de Jésus-Christ, où ils ont joué un rôle de secrétaire, il y a les disciples de Jésus, Nakati Angola. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, toujours les disciples. Déjà, tout est pour ça, le président Vata, président de la mission internationale, c'est quoi, tout ça, le secrétaire. Bonika, ça va les disciples d'Angola. Vraiment,
Merci pour le privilège de passer sur l'émission Nabino. Secrétaire au disciple de Jésus à Angola, ils ont vraiment en bonne santé. Ok. Je pense que même à niveau international, Angola, il y a aussi. Angola ne tombera jamais. Vraiment, Angola, oh yeah. Ce que pasteur les disciples de Jésus, en Angola, vous avez déjà un bureau, un siège, pour ils ont un bâtiment sous aligné par s'adhérer. C'est pour ça que système on est adhération, on a s'adhérer dans les disciples. Pour ça quand il y a un bureau, il y a les disciples écoutez mieux. Vraiment, tous un bureau provisoire. Tous un bureau provisoire où ils ont à bord une église altar de fogo. Donc, même les mondes na empresa maintenant c'est dans le ils ont quand même pas notre président ici, président Monish. Donc, bureau Isakuna, tous un contact na biso où nous connaissons ça pour s'adhérer. Oui, Gobin Nabiso, la 923 77 48 19, le numéro est secrétaire. À côté ça l'information sur comment vous pouvez adhérer au groupe Nabiso. Ok. Les disciples de Jésus, Bolobi, mission et Bible Zali, il y a pour évangéliser, au commissaire, les disciples de Jésus Massia. Ce qu'on a en Angola, nous sommes à Zakaka, à chrétien, à la religion, il y a Christo. Ils ont des kimbangistes, ils ont des catholiques, ils ont des néo-apostoliques, ils ont des Simon Toko. C'est pour ça que nous avons beaucoup dans le champ de bataille pour nous faire l'évangélisation. Nous avons un risque. Oh, tout le monde a gâté parce que, premièrement, la constitution d'Angola, ils ont le bac Angola est un pays laïque. N'importe quel laïque. Donc, ils ont dit que dénomination de ce pays laïque. Ok. Alors, nous, tout ça, il faut qu'on respecte chaque mot. Ce qui te commis. Ayambi biso malam comme Bible lobby o yambi bino malam botika li pambo soka yambi bino malam te bo pipoli makolo alors to respectaka limite à chaque mot soki yambi biso malam to zoaka occasion pour profiter côté ya de banasali soka lobby non biso to kini to continuer chemin na biso avantage na bino ezani na kata les disciples pour la plupart bino nyonso za ba pasteur bozo œuvrer na ba vision na ministère o nzambe apesi bino sur avantage na bino ezani na kata les disciples. Il y a plusieurs avantages. Toujours le angle spirituel, toujours le angle social. Tu bandis dans l'angle spirituel. Faiblesse ya moninga et comme effort ya bato mosusu pona kotelemisa o za faible na spiritualité parce que eza lisanga ya basali lisanga ya bana nzambe. Alors tant on est un problème comme likambo ya biso moko parce que tozana eloko moko sous simba biso ya monti le tozani eza bomoko parce que sika unité eza même nzamba bangaka c'est ça parce que mokolo bano tongateur de Babel nzamba talaki abiki no peuple baza uni bomoko wana bisika zalaki telemaki ayende apanze a disperser bango donc sika bomoko eza sika force eza parce que tozana bomoko amour katina bisuiza donc likambo ya pasteur Pepe eza likambo na ngai likambo ya pasteur Moni Salem eza likambo na ngai ya pasteur Salomo donc toza ndengwana alors pe tosungana ka ba ministère etomba elingo lobani eza na ndeti église ya pasteur Jean Paul baza na Kalembadoche ce qui n'est que la rotation d'activité. Tant que tu as l'activité. La première mission de M. Zaro gagner des disciples pour la Christ. Et ça, bisomo disciples te soit chargé à tu qui te mener par membre tu poses la plus ou moins 100 membres. Tu continues la campagne d'évangélisation porte à porte. Ceux qui te reçoivent à 3 jours selon Bosenga à chaque église. Ceux qui te reçoivent à 3 jours. À 3 jours, tu reçois tu évangéliseras chaque jour. Tu évangéliseras chaque jour. Tu réalises l'activité. Il y a mis Christ tout ce qui est parce que le groupe, les disciples, ils sont basés sur la formation. Et format membre na cour moko bandeko bauta Congo bayebi ba campus pour Christ. Alors tu payes sa formation et pas ba membre nyonso ya gagneur d'âme na département gagneur d'âme oyo ba kota kana champ avec connaissance pour gagner ça l'évangélisation les ba onions tokotika ndé totiki ba membre de l'église na côté mususu eza que non tant na zobe la sociale
parce que ceux qui totalent bien la vision au président présenté, de Fandi dans Ligue chapitre 10, donc de 29 il y a bon samaritain. Bon samaritain, on a assunga qui nous. Non, quand on a reçu un assunga le nom, a même qui est en hôpital, a bimisa qui mouki na ou azala qui nango, a bi beau protéger 10 jours on a koya, a futa qui mbon. Donc il ngolo ba biso ba disciple de Jésus. Ceux qui m'ont un problème, ils commencent à un problème, à un même financier, même spirituel, même union. Donc, il y a un peu de mais le col a toujours déjà légalisé parce que les disciples de Jésus Calaté, Nangola, ils ont dit la République Association dans la République, ils ont fait l'automne, ils ont créé un empruntement, donc, toko se focaliser na côté ya agriculture, toko se focaliser na côté ya santé, ya côté éducation, puis côté ya transport. Les places wana projet zanini. Donc ngolo na maya uta kaka ya mbi wala belaka donc union wana. Les places wana ba grand projet autos. Et c'est Katite. Na ba grand projet pe grande vision autos nango. Donc ezaki non tant oui na disciple akozala na yo na spiritualité, accompagne la spiritualité, accompagne yo na vie na sociale, accompagne yo na nyonso. Donc il y a une grande prochaine oyo ngana lobaka biso na portugais to lobaka usaku vazi no fika de paix. Donc nous loba disciple azana ba projet auto complémentaire l'état non ka kota la côté spiritualité mais total la yo pe na niveau social. Église na yo non kaka ozana posa lisungi na côté ya spiritualité mais même église na yo et vous allez na besoin que nous attaquer bâtir OK banda musala disciple de Jésus aya koti na 30 kits aya koti na nini donc tout ça jamais to kolo bamoni to dévoiler mon ba secret ce sont des projets. Merci beaucoup, ce sont des projets. Secrétaire Jean Gracia, merci message écrit na pour saluer relations publiques pasteur Pembele Fouti et puis chef spirituel. Chef spirituel, pasteur Dini Salem, Pambo Télé Sigozale. C'est comme nous sommes souka, nous ceci to lobby, na lingi kaka elongi ya secrétaire na liboso ya caméra, message na yo penza clé au bato ba vandi ba rozela na makambo car les disciples de Jésus et kokoza ani. Message na clé za boye, disciples de Jésus eza lui donc eza kosala kozala serviteur pour nous servir dans nous. Amen. Et disciples de Jésus, oyo ils ont basé na lui-même Jésus-Christ. Ou eza visionnaire ya œuvre oyo. Amen. Disciples de Jésus, eza église mais eza association. Oyo ils ont sangisa ba dénomination belé. OK. Donc ozala mutayeba. Ozala donc ozo confesser que Jésus-Christ est comme le Seigneur Sauveur. Ya mwanande tozo ba disciples donc yaka to sangana biso nyonso. Pour notre sala et mosala oyo vision oyo et kokoma partout dans le comité. Donc disciples de Jésus yonangai. Merci beaucoup disciples de Jésus eza yonangai. Jésus-Christ na zongité Bible loba na biso pe eloba ezo continue ba pe que loba tant que Jésus na zongité. À bientôt Maranatha, Jésus-Christ revient. Pe alobi lisusu racheter le temps car les jours sont mauvais. Tozaka likola maponga tozozela po alobaki mokolo mo yebanite akoya lokola moyibi tokozala surprise. Oto sutukate esengi mokolo na mokolo to mibongisaka les disciples de Jésus et yebe wana pona ko vandisa biso na matita mubesu pona kozela le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tika nzambe ya lola apambola bino les disciples nanga nyonso oboza na Europe, les disciples nyonso boza partout dans le monde na bosanité oboza na Congo RDC et pas notre papa Manuel Pedro Timothée. Tika nzambe ya lola apambola biso à suivre. Bambote mingi liboso et pas na ma femme, ma bien-aimée, mon amour de Las Vegas. Bambote na couple Silva, bambote mingi na Philippe Makangila, oyo zoko diriger les disciples de Jésus-Christ na France en ce moment. Bambote na pasteur Coman Fortuna, bambote na
couple Koudibanza et à tout le monde. Ok, ngape na profiter ko pesa bambote na balandi nyonso ya programme oyo ya MVTV, MVTV. Okay. En particulier il y a ba disciple de Jésus. Il y a trop spécial et pas ya madame Nangai, 4 fois maman, maman Rit, Nana. Puis il y a et pas ya bandeko nyonso ba évangéliste Basaoula. Okay. Puis Papa Makangila, Papa Bruno, mais il y a Torch, et puis évangéliste était Kwanzambi, na sepela kaningo salaka interprétation na yo. Bien sûr tout le monde a eu kala. Vraiment, et pas bande nyonso dozo mabilo na mutema auto ebite et en particulier pe to pesimbo te pa ya yemoko o asimbi média a en Angola, maman Vérité Makes yene mutokolo ba image. Frère Nabiso ou Simbi côté à musique, papa Nabiso Nicolas Mouti, relations publiques, pasteur Pépé, Pembe le foot, et pas ya grand président Nabiso Moniche, Tobo Sanité vice-président ou Simbi Makambunionso, pasteur Jean Paulo, P. Dini Salem, l'homme spirituel. Muta spiritualité, pe muta simbi bambongo, papa Nabiso, pasteur Salomon, Mavana, Nzambe apambola biso to continue bomoko pour yango golongi sabiso. Merci beaucoup. Amen.